invaders. I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. Soubalé la forme, ce sont des uniformes. Les moi Masa okia. Ah. Bate, webinga. Ati kakuno ya.
allez, alors le bon sujet de l'éducation, quand on vient à la maison, on va faire on va dire pour le mariage. Allez, priorité à droite, c'est facile. Anna, on a pu connaître, on a dit quand même que c'est le mariage, mais c'est le Bien à filmer la boîte. Maman. Donc on a besoin de bis. Aza besoin de bis à quand on photo. Poka. Ma bête ya muna eva kilanga. Azoso mabisa kanga ba photo, ba filmer ye aboka like kwa kuna kingole, eska yaki weekend. Banana. Ndio moyo comprendre ngo bien mama. Kama wana obenga, on va boya. Ah, ya taba pese kombe zo ya. On le vendre yo. Oko simba opeta. La simba. Simba moko. Ah. Asale lo te simba moko. Osibi boya zenche pape mushwa. Ngasi ndele kozwanga ke. Olebi comment nini lo ba kala ko kozwanga to kanga photo te kanga mbisi. Ba bi so mbisi ko zona mate fo. Yo zaka mbisi photo. Otumbie deja ya ko tumbie. Tumbie te tumba pesa. Ah mais oyo zo tumba te saka ke. Oso osombi batumbeli yango bapanja on etilika bakoti ba épices. Tumbeli yango oliango pe kitoko. Oh misa fleur. Ouais za misa fleur. Misa fleur penza ya biso la fleur pour kitoko taka pour mama yake na mama nzala. Nata. Deja la. Dosi. Siligite. Ta pondu ya. Comme un bio. On a pondu mais ya bio c'est exact. Wow. Nazo ye. Bien là. C'est la ma poe. Ah bon, yo bio dans la poe. Ma chérie, Thank you.
C'est comme malamba tumba, c'est à kolamba. C'est quoi tumba qui maman? Niboke. Niboke oui. Donc combien de temps? Non, on a un problème. Les problèmes exacts. Ça on a le président. Mais moi, je suis raté. Malembe nanu tiana mutalezi. Malembe nanu tiana se. Soko tupali boke tutika na tosola na ye. Oh, baba lu, mais bleu concept ça. On rentre dans la bonne, on a boluba. Bleu concept ça, on va kina simba. Simba maman. On s'est gâté. On me l'a soigné. Eso, ila bakati maman. Ah. Et ma kelele. Et on est dans banga fait. Eh ba ça. Mais sœur, camion était tiré awa. Sur les bambous qui ne on va placer un mot aux awa. Toutou. Bonjour. Alors, bonjour. On est quand là-bas, on a maman, papa. Émission n'a venu en bandi pour le mariage ensemble sur ma Mélianite. Le 28 novembre. C'est un grand jour pour moi, le 28 novembre. Donc, c'est le jour de mon anniversaire. Maintenant, on a Katia de émission de Tosalango. But, c'est l'émission de toujours qu'on l'a que ça. Ndengenini. Mutako vana na kati ndako libala ndenge nini mutako koyeba kolamba ndenge nini parce que toza bat na mutamutala ndenge nini eza na ba obaza na ba chance abotami azana mama na ye mama na lakisi kolamba eza na ba mususu abotami orpheline de naissance banda botami papa kufa mama kufa tamusa bokomi na tata mwasi tamusa bokomi na mama lekito mama kuluto ezo dépendre de ndeka nzamba salaka destin ya mutu mais émission na biso pour le mariage ezalaka na pona kolakisa ko éduquer kolakisa batu ndenge nini na kati ya libala nene bato bavandaka kolamba surtout boyebi ke libala ezaka basemi na makambo ya kolamba makambo na mususu wana botuna nga na loba na efsa bino ki
naza pédic makambo na musoko lo bango za ma passe na rapenda ko lo bango te voilà pourquoi na bengisa bato ba mama Rosa ceux qui baza ko intervenir bazo ebisa bino makambo ba posa ko yoka na pa na bango bozo yoka ngo esala bino ka bien menga mo bona munoko nanga na ko lo makambo to bino botbenga nga na ke mamela pourquoi ko lo ba boete ko lo ba boete na ko ka ngo tantra bolimbisanga bo sepelaka boyo kaka ono ebisa bino ona ko kaka te ce n'est pas grave ona ko lo bate wana po munoko nange pona mamba oloba yango na mwana ba makambo museza te lelo na ye awa tozana kinkole ndeka boto tala boye na kati ya mboka na biso na Congo toye na kinkole awa na kati ya mboka na biso Congo toye ko tambola ko lakisa bino mboka na biso ndenge ezali botala nde tozalaka na poto tokanga malaba ndaku o tokanga maka na kati ya ndaku penza tona place ebele ya kotambola voilà na asanga na cameraman nanga alakisa bino banganda tabeza botala ba pondu na biso biloko na biso surtout eza bio biloko na biso surtout eza frais ndenge bato bazolia bataba na bango na kinkole bazolia ba mbisi quand on dit mbisi ebimi na kati ya mai bimiso penza na kati ya mai mbisi penza mbisi ebimi na kati ya mai bimiso penza basaleli olie eza lokola nga lelo nayaki awa naokende kokutana na bato oyo bazalaka awa baloba mbisi babimiselanga mbisi na kati ya mai so mpe bakotumba so mpe bakosala liboke ndenge kaka tokomona kaka soki ya liboke na kolia so mpe ya kotumba na kolia kaka me mbisi oyo eza kaka mpona ngai moko te eza mpona bato baapprendre quelque chose ndenge nini basaka mbisi bazwaka bapeshaka mbisi ndenge nini bakataka ndenge nini basukolaka ye ndenge nini parce que eza mpona koede biso na kati ya mabala na biso koyeba mpo kolamba mibale mingi balinga kolamba bamosusu bakima basi likolo kaka ya kolia bamosusu baza ebele kaka alambaka bien te ayebolamba te aza nde moluba ayebolamba mbisi te donc kimi na kili kolanga soki molobo okozala no moluba okozala na musakata okozala na muyombe mais soki olobiki oyeba kolamba biloko bangala oyeba kolamba ngo olobiki neba kolamba biloko ba mongo koyeba neba kolamba biloko ba tetela okoyeba alors siko nazokende kolakisa bino ba mama oyo nakutana na oyo nakutana bango awa oyo baosala biso mbisi na biso batumbela biso na ba makemba batumbela biso na makemba basala biso po tokoka kolia na benga cameraman nanga tokita tokepeza na ebale kuna tota vraiment ba mama nde ba bimisa ko peza na kati ya mai bon suivez-moi tambola comment se peut-ça moto zo entre optana père moi bale alingi biso asa gentil te mama nga mama on dit ma pas plus d'arabe c'est là votre mai est au camp on dit ma ka pas comme ça là eza mai wana na minute wana tokosala boni yo le grand papa osiliki la lobide za pamba te bien madame ça va maman Maman, bien, on a gagné ça. Papa, comment on a moto? C'est bien, c'est la gagne. Moto. Kebana wasana mission ya hapa na mboka ya biso. Kebana yena. Baba tutolika bango ye. Ngala bien. Yo kanda ne bandeli boy papa. Kina mutana. Département yangana bien. Pas ba mais. So na bombe mangana matoroko. Dans votre émission qui est intitulée Préparez-nous pour le mariage.
ta babi oza congolais fier de l'être congolais RDC ndeto bango eloko makasi apeza dans na kati ya Congo mameli ya nitu na kati na kati ya Congo na Kinkole donc na yeko lakisa bino mboka na biso ndenge zalaka to mesana wala ba produits chimiques mais apeza ba bio nga na okele mbisi na nga bio pour excuser nga pona za rime na okende le bio penza penza ke bio na okende le mbisi na makemba mama Hortense papa Philippe Mabanza bomoni nde bozangi biloko ya kolianga na okele ya bio. Bonjour papa. Bonjour maman. Eza mwasi moko akuna à Paris comme maman Hortense mobile comme papa Philippe Mabanza yebisa bonde ba okendo rater biso ngana to okendo lia. Merci ming maman. Ah toi na Kinkole pêcheur vraiment. Place ma ba souksi ma mbisi bimara. Na quand yo moko so tamboli déjà moni déjà ba mbisi ko to sala meloko mo ya fresh. Yango to bengi pe ba mero bazakuna. Papa Mabanza na maman Hortense ndenge lobi bango mutu ba rater pour mère yo déjà lina pour déjà na moni déjà na makemba na makemba mère déjà ndaza komi déjà awle mbisi na makemba pour biso batu to sala ngo biso yo ba o donc il y a un belèvement ko le bezate pour Kinkole ma siège mbisi za vraiment place yo komi awa vraiment papa na sele na wale kitoko nata nanu mama fifi kuna ya uti ko loba mbisi na mai na senga ndeko na ngai awa lobi lelo mama fifi osala liboke lobi ya kotuma na ozongela nata mama fifi zo mama fifi na biso auti na mai Totala. Bonjour maman Fifi. Bonjour maman Nangai. Nasi bato ba otu na yende na bien ma Fifi. Nzo na ki ba obengo kuna ngapela na kangi kombo. Okopesa bato ba otala biso mbote. Ina kupesi bino mbote mingi, vraiment na lingi bino mingi. Mama, omoni balobi ekolo na spécialité ya biloko ba balambaka. Yo zekoni mama. Nga za molobo na mtama indombe. Donc spécialité na bino mbisi. Na pona mbisi ngali omonde na munene boy fosela nga ata onde ya munene wana poka nangi o munene ya munene yana poka ngoyo olamba ngo bien c'est pour lingia ko tumba batumbaka ya liboke pele kala ngo bien batumbi pe baza atala kaka entre c'est parce que into sa olia liboke te tenga sepele loboli ya kotumba po bo gagner po se bo lekisi abangungi mama akonde bazo sala mama tokola nango bon tumela biso ngo kasi to ndo tumbe biso na liboke oyo to liango stand na weza to ke boya OK wapi mama bo Maman Jeanne. Bonjour Maman Jeanne. Bonjour mamie. Est-ce que Maman Jeanne est balé comme yo? Ah, balé comme yanga ma ekotelinga na terrasse na comprendre te peleye makasi. Ah, to comme la saison de pluie, moi ezate. Ah donc, ce que terrasse ne so yo. Terrasse ne so yanga. Bon ce qu'on ngai na linga batumbela ngambi so na munene. Bon, vraiment mbisi azami azami kwate. Apa kama mutu na ye wana munene wana. Apa wana penda so batumbeli yango ulia kitoko à l'aise. Paka colonne nizami kwa pa sa miku ya to ulia ngo bien. Kitoko. Siko ma fine mutu otumba Bon, ma fille otumba te. Nana otu. Ba bona mutu musala na expliquer voilà. Za musala na ye. Ye azamu teki mbisi. Bango ba mama oyo basomba mbisi na libo pa pêcheur. Basombi so yo ye biso biso somba ipa na bango. To sombi boye to kangi maboke na bisa oteka na terrasse. So po yo ye biti na liboke ya liboke ya kasate batumbela kana na mwamba mbola na liboke. Batumbeli yo baziongo bazali et pourquoi il bato batumbaka mbisi ya kitoko batumbelo bien la likola barbecue na makemba mama olia kitoko ya yomo ya pesa bibi yomo ya ka yomo tumbaka ya ka loba bazotala ya sali mbisi so sombi mbisi inda ka wakati alolo basalite siko expliquer nelo sa mbisi na expliquer na bato ba otala yo mbisi ngo sala ka ndenge nini bon na sepel mingi bo pesinga parole en loba nde to sala ngo awa so sombi mbisi ngana musali mbisi mama mutakotumba zali mama liboki azali bonde sana na uzwa bambeli na ngai na kati ba mokso wana zolo babatu ba oyo ko lo batongi toke na mesa ozwa penza biloko no sala ka musala o banda siko sala mbisi na yo tokende
can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, manifestation, not distraction, it ain't my game. Completely insane, and so your game is over now. Space invaders. Ok. Maman Niki, s'il vous plaît. Applaudissez Maman Niki qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez Maman Niki qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là où la mariée Titi qui va sortir dans les cabines. Vous allez sortir le plat de Maman Niki ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Le repas. Merci.
invaders. I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. See it in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. Space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come Bon, ma belle na sombi, na sombi. Yo mutokata. Okata. Mutumika mukala topo no en tout cas, nous live, hein, on va du live. Ndenge nini to mona kala mboka na biso na ba poto na biso to sa ba mbisi na biso ba surgelé na biso to sombaka mais là to za ba surgelé te là vraiment to za ba mbisi faisait ya frais penza to to zo na kati e balé na kati ya mai ba zo na mai sikoyo mutu na mutu aza musala na ye ya wala comment on a bossé Michael 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 ala ksa botala kande bo mo Michael boyo mutakata mbisi kutunga na obango sime Michael banda ko sala mbisi expliquer batingo sala mbisi na bon nde na sala avant na sala il faut na buka na maseke na ye na buki après na zumbeli c'est d'ici
Michael, l'imsa tu as âge né? Ouais, on a 17 ans. 17 ans. Au badi ko ça maman bisa na âge. Bon, on a déjà âge à 10 ans. Na l'accès que musala ça. Bon, et ça papa biso mta l'accès. D'accord, félicitations. Papa l'accès que musala bien. Pourquoi au panzimbi c'est pourquoi au kataye au banzela nzela solo cha pona nini bon nena panje boye pona tumba magitoko abela kitoko banjelo na wacha pona ba mungu ekota tina kati ya misunai ba oto mona banjelo nyoso to na wacha o eza pona ba mungu ekota olia mbisi kitoko o kango mai te na munoko pona mbisi ya flave na biso fona sala ngo kitoko o chaka mu apamba ti mu apamba te be pisi ezali o nyoso tu muto otumba omona be pisi ni na wacha ya mbisi po bomona mbisi nde koma. D'accord Michael, continue nayo. Bato ba otala o lipasa nanga lipasa la patronne ye mami Mbui nge Lise Mbui. Maman bonjour, comment on est? Comme na Niclette. Maman Niclette. Maman Niclette. Bonne bien. Ça va bien maman. Boni musala. Musala za bien. Tout ça ma boké. Ngulu ezali, tana ngulu, tana ngolo, boka, njombo, lilangwa mungusu. 3000 francs. Oh nyoso tout. Yo mtose maboke yango. Ngai na mama biso. Ah na mama bino. Siko place mama saka maboke yo sala wana. Nazaka pe wana. Mama sala maboke yango ndenge nini parce que omoni baza batu mususu bayebi ko sala maboke te ko lamba ngo pété neti biso ba mikito zaka ba epese mususu za raté to lira ba surgelé. Mais vu que o ezali vraiment biloko moko ezali comment on dit ça? Eza bio. Donc expliquer na bo sala ngo ndenge nini. Biso. Na lingi fungolela ngana liboke ya mboto po expliquer ande bosala ki yango. Maman Niclette, na poser une question. Maboke ezebele ndene biko eza mboto. Tosaka besini. Tosaka besini. Ato kanga toko ta 10 personnes mudu mutane sini nae. D'accord. Wapi mboto? Mboto yango. Mboto yo. Pilipili Pipi na tomate, pipi na tomate. Tosaka pipi na tomate. Ko sala ngo na nini ndeza bo. Tosombi mbisi. Wasezona ngo ndenge nini? Tosombi mbisi, tosombi pisi. Tosali sosi. Pisi ni botata. Toche tomate mbuma. Mbisi na sombi mbisi na mai, kuna na mai na ye na ona mati nango. Na pesi mo na saleli ngai. Allez, na sokola ngo bien, na tena bassin, na so bakasa, be pisi nyoto na kangi, na tena moto na koni, na ko motindika moto malema yezo beli. Tsaka tomate mbuma, pilipili, huili, mwa bitungulu, sili. O chaka nene yepa mo lambi ndo moni ya pilipili na tomate osi mo lambi makambo watu na wa to mona ba misusu po asala mbisa mais faut chamwa citron mukie na kati ya mai. Alors comment yo tara citron te po esala zeite elongo la zei na kati ya mbisi base ya mbisi ametaka pilipili na tomate mbuma. D'accord. OK. Ndembi te loko moko te tout ça. Kasi on te poser question poto yeba. Expliquer ba yebi que non na mbisa mai bataka moi ai bataka moi litungulu moi cube tout ça peut ça la moi goût wana parce que pilipili ya mbuma na tomate oui mais oyo kutani pe na muta mo maman Niclette asambwe
ya mbuma saka tomati saka kiwi saka ai saka ndembi saka litungulu moni omoke taka nyonso tout le monde tokangi yo siko mama tovanda na mom ke poza na mususu ba otumba wana apotre kolia mbala nzela moko na oya yo bongisela biso makembe za na bongisela biso en tout cas merci tozana na citron sur le belly citron ezali donc otie citron qui matungulu totie donc epice okata oyo yango otya na poka mpo na zei poka aza mbisi ya zei ifo kotia ba matungulu bandembi ebele po aboma zei po eboma zei wana poka aza mbisi moko ataka zei makasi mpe baoteka tokosamba biso na bino anoyotumba misi soki wapi mpe babelaki nkolo ezopanzana batekeli yango déjà son effort baboma nkolo ekufa batekibaso bambisi wapi ah bon nkolo eseteka donc kope ekufa basala cité du fleuve tana makasa wabotola te olongwa kaka biso yango otya biso yango na otya déjà bandembi oyo tutaki oyo ndembe tutai na muskade na matungulu na ai nde natia yango sikoyo na nsima akovandisa yango moke ekota na kati ebona tia na moto après otya na moto mpe natia na moto bomoniti nde basali biso mbisi balakisi biso mwana moko ya moke ya 17 ans alakisi biso ndenge nini auta kozwa mbisi na mai ndenge akati mbisi ndenge basonzele mbisi nde batumbi mbisi yango kitoko ngambo nde nali yango kitoko moyen te po mpenza mpe ya bio mpe bocomprendre c'est du frais quoi euti vana kati ya ebale donc nyonso wana kaka mpona tolukaka un plus dit pasteur Marcelo il faut donner un peu plus dans le mariage quand on donne un peu plus comme oye kutu azaka na kisi ye kutu asala kisi yango mobali alingaki ebongo nzoka ce n'est pas ça kisa libala eza kaka caractère na yo ezaka makambu na yo zo sala yango babengi sa libala na koyambela bino mama Germaine Sakombi ye aviva na kati ya makambu na ko expliquer biso mwa muke na koyambela bino mama Micheline Chabani ako expliquer biso pe mwa muke ne bava na kati ya mabala na sana bato ebele ba invité ebele yambela bino oyo ba ko expliquer biso ndenge ni mwasa ko va na kati ya mabala polelo e komaka so mwasa mbali bayoka na bie boye bite bache na kisi muto yesala eza kisi yango lamba mwana 17 ans bomonda asali mbisi azwi mbisi na ya sukoli yango assaisonné yango atumbi yango otoli yango kitoko en tout cas n'allez bien bon continuer toujours boye bake préparez-nous pour le mariage eza toujours continuer et s'il était boye baka que service traiteur de décoration la providence mameli ya ni tout musala pe ezaka ebele so boboli mo mikolo mo ba stop que l'équipe boss inquiété te so boké na Voice of Congo bokomona préparez-nous pour le mariage ou sinon so boké na site na ngamoko www.préparez-nous pour le mariage mameli ya ni tout la émission ngane na message ko sala bino ezaka ndenge wana na sepela mingi na ndenge bobenga nga boza ko continuer ko benga inquiétude na bino pona bomonit nde basala biso mbisi balakisi biso mwana moko ya moke ya 17 ans
alakisi biso ndenge nini autokozwa mbisi na mai ndenge kati mbisi ndenge basonzele mbisi ne batumbi mbisi kitoko nga monde na liango kitoko moyen te po peza pe bio pe comprendre c'est du frais quoi tu vas na kati ebale donc nous on a qu'à prendre tout un plus 10 parcelles pasteur Marcelo il faut donner un peu plus dans le mariage quand on donne un peu plus et comment on yekuto azana kisi yekuto asala kisi yango mobala lingaki bongo nzoka ce n'est pas ça kisa libala zakaka caractère na yo ezaka makambu na yo zo sala yonde ba benki sa libala na ko yambela bino mama Germaine Sakombi ye aviva na kati ya makambu na ko expliquer biso mwa muke na ko yambela bino mama Micheline Chabani a ko expliquer biso pe mwa muke ne bava na kati ya mabala na sana bato ebele ba inviter belon yambela bino oyo ba ko expliquer biso ndenge ni mwasa ko va na kati ya mabala polelo e koma ka so mwasa mbali ba yo kana bie boye bite ba chena kisi muto ye sala eza kisi yango lamba mwana 17 ans monde asali mbisi azumbisi na ya sukoli yango assaisonné yango tumbi yango toli yango kitoko en tout cas n'allez bien bon continuer toujours boy ba ke préparer nous pour le mariage eza toujours continuer et s'il était boy ba peke service traiteur de décoration la providence mameli ya ni tout musala pe ezaka ebele so bo mo mikolo mo ba stop que l'équipe boss inquiété so bo ke na Voice of Congo bo komona préparer nous pour le mariage ou sinon so bo ke na site na ngamoko 3W préparer nous pour le mariage mameli ya ni tout la émission ngane na message ko sala bino ezaka ndengwana na sepela mingi na ndenge bobenga nga boza ko continuer ko benga inquiétude na bino kana na bisibino na leki toko esengo mama lobi ba filmer nenga obina na ye allez wa miasa bisa Congo allez toke allez ambiance sa Congo allez allez bomona ambiance kina bana kin voilà ouais kina bana kin yango bon na kasi takuta mina bana sima pona lelo émission na biso lelo et ceux qui wana na ABC bino mama Germaine Sakombi a ko expliquer neni bava na ndako libala nde bato babako kisi a ko expliquer bino neni ezalelaka mama Micheline Chabani a ko expliquer bino ba invité bazé belé en bino ba invité surprise et belé. Allez, je vous aime beaucoup. Ce jour, dans une semaine, nous allons comprendre cette émission. De gros bisous. Bon appétit, hein? Merci. Nancy Oliade. La table à manger quoi, dans Bazolia. Tolingi Tolia. Bon appétit.
Dieu de grâce la providence. Comme je vous l'ai toujours dit, faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Je suis là pour vous. Paul Obambi. Dans la photo. Conseil Kamoké. Boukafingo. Écoutez. 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 Sam Ngombe. Comme vous avez vu là, l'Afrique mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.